Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers le Milinga. Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le Mbote libota nanga, mbote nabino, mbote mingi, mbote vraiment. Awa toza na Macadam, tozo tambola, nde tolobara toujours. Quartier pe et ça l'ara bien, tout le monde a moi quartier, tout le monde a structure à quartier ndenge ezali. Pour que l'accès mon lupangu et ça l'ara bien té, et on to l'accès toujours quartier ndenge ezali. Donc bomoni quartier ndenge ezali à toi na Macadam. Awa to komi liboso ya avenue. Donc lupangu to tala tozo katsa avenue, to katsa avenue, ndebo senga ki non, to l'accès avenue. Ti place nyonso oyo tozo memabino. Donc voilà, à to tambola to côté avenue bomoni avenue eza asphalté. Donc bosenga ki to memara vidéo mon bang pour ba vidéo ezo le kamilai. Yango to chema vitesse mais to toujours na posa ya relaxa bino quartier avenue ndenge ezali. Donc à to tambola pour botala vraiment quartier ndenge ezali. Donc bomona asphalte ndenge ezo continuer awa toza ce na avenue to bo relaxa place to koti pour Kinshasa marambeleke belé. Donc ndako to ekotala eza liboso awa to komi déjà bomoni ndeko même mabiso. Donc to komi déjà soit to komi liboso voilà to komi déjà liboso pour to bandasko explication. Donc voilà le pango to ekotala yango yo, le pango to ekotala yango yo awa toza na commune ya Ngaliema na Mbinza Ozone na entrée Ipeco. Donc le pango ebandi moni avenue ndenge ezali avenue za asphalté. Donc toza 3 minutes ya Macadam. Donc le pango ebandi awa place batolo ne suki oyeti na portail ya bleu. Voilà awa na portail ya bleu oyo. Bon tolinga tokota na kati pour topesa explication. Donc à toi na venir tsai tokota na kati voilà. Donc à tokoti na kati ya lupango yango oyo ndako liboso yango lupango eza na 3 portes ya ba locataire. Porte à liboso yango ya chambre salon. Voilà, moni et anda ko ya mosika chambre salon. Soro pusani au chambre salon, ba locataire bazana kati. Eza chambre salon simple mais très propre na kati. Moni mur mitoyen ya sika ya mutu o asombaki oyo aote ka lupango. Dans lupango ezalaki mobimba na ba voisin mais asombaki yepé asombaki fallait asala makambo ndenge ezalaka toujours kaka l'homme propose Dieu dispose nde azoteka yango. Donc ndako liboso to beza chambre salon simple ya moyenne ndako mibale yango yo eza pe sous chambre salon ya munene et puis place rideau ezali eza 2 chambres salon cuisine toloba revenu nango na suka. Donc chambre salon wana ba futarango $100, chambre salon $100, 2 chambres salon simple et 2 chambres salon cuisine ba futarango $150 na état o ezali eza na carotte eza na plafond te. Donc bomoni le pango ndenge ezali espace ezali voilà espace ezali o wana voisin a tonga 2 niveaux na e ye wana za wana na sima na biso côté voisin azotonga atonga déjà 2 niveaux na e oyo ba locataire ba futaka. Donc tolinto expliquer détail moko yango monto zonga boye moni lupango eza bétonné en fait eloko oyo bacha oyo zo maloko ceinture oyo po batu beli batuna nga na Facebook na ba photo ezali bachaki yango po na mai. Donc en fait avant basa la terrasse na avenue oyo elandi biso pour redécouvrir yango mai nyonso ebanda ko uta na avenue wana
ebandaki kokita tellement que lupango ezalaki na système ya entrée ya C nde mai ndambo ebandaki kokota. Bon, balocataire badéclaraki nde propriétaire asepelaki atia eloko wana po de façon que nde mai ebandaki kokota ekota lisusu te. Mais banda basala déjà eloko wana déjà babongisa mai ekota lisusu na veni te. Bamai wana tomoni wana eza bamai bavoisin kaka ere moko kobwaka mwa nde ezala toujours ka mai na balabala nde esali bongo mo bamai tomona wana. Donc awa eza na nsima nde tosolola na bino bainstallation sanitaire tolakisaka te, donc tokolakisa mpe te yango totiango noir et blanc. Moni wana voisin nsima na baappartement nsima wana bafutelaka 2 chambres, c'est $350 na standing eza wana, mais na bastanding ya likolo c'est dans les 400, 450 voire même 500. Donc toana quartier moko ya bien po babengaka entrée Ipeco. Donc toana mbinza ozone Grand Malik, référence ezali entrée Ipeco, soit alimentation Esther. Donc batnyos da ba ebiango soki oye oza mobimba. Donc wana awa nde tozobima nalobaki tous les 3 portes wana ekotisaka lokola $350. Donc $100 à chambre et salon, $100 à chambre et salon, et puis $150 il y a 2 chambres et salon cuisine na état oyo wana ezaleli. Donc soit to sombi et que to bongisi yango na ba goût ya sika ya kilelo. En tout cas marambo eko changer. Donc to bima voilà bomoni to bima. Donc pona relaxer ke lupangu eza musikate na makadam nde bosengaki to laxara avini na mo vitesse moro ya 2e degré au vidéo et que narambango ba vidéo apparemment eza milai. Donc lupangu bache yango $70,000 à discuter. Propriétaire azana posa ya mbongo makasi. Donc $70,000 à discuter. O nyonso akoza intéressé benga to solola. Propriétaire azana posa ya mbongo, c'est $70,000 à discuter. Donc eza emplacement est bien à 3 ou 4 minutes à pied na Macadam. Merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde.